La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, Mbote Bandeko Bolanda Rabiso, salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV, 42 Tolobaka. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Banderonanga mbote d'abord, mbote sika bozali, mbote nzambalola pambola bino, nzambalola apambola ndeko tu oyalandaka Ursule Botelwa TV. La famille lelo penza toye na likambu ya somo boyebi nga na lobaka toujours nazawana pona bino nazawana pona koya na ba vérité et puis pona koya na ba matière kaka ndenge ezalaka. Bandeko nanga boyoka lisolo, boyoka penza lisolo, balobi ya sike kwei ya minene kwei, donc bokota tolanda lisolo. Toza na affaire ya Gesho na Maman Marie-Jeanne. Gesho na Maman Marie-Jeanne. En tout cas, d'abord, premièrement, na opesa na nos félicitations na famille Libota, félicitations na Maman Belleville Kandi, félicitations vraiment Maman Belleville Kandi pour na 8 ans. Oyo touti koko kisa, en tout cas famille Libota toujours libanga. Félicitations, félicitations Belleville Kandi, la patrona. Balobi 8 ans d'expérience, 8 ans ya mafinga, 8 ans ya humiliation, 8 ans ya nyonso. Donc beaucoup de félicitations. Tozomo na penza lolenge musala ezokende. Donc nzambe apambola yo Mama Belleville Kandi, nzamba pambolo surtout pona mayele sagesse intelligence oyo vraiment oza nango nzamba bakisa lisusu ebele na mayele oyo oza nango. La famille bandeko nanga kabali solo, beta li solo, kabali solo, toyoka. Nasi boyebi déjà epa ya Belleville TV, kuna ezalaka somo, kuna ezalaka vraiment, kuna tolobelaka éducation, kuna ba film ezalaka éducatif, kuna bateka kabana te, kuna batindaka ba jeune fille na kindumba te, kuna ba partout ebimaka te, kuna ba bolumbu ebimaka te. Chez Belleville TV toyebi penza kuna ndema solo. Chez Belleville TV toyebi penza kuna ndema solo, veut dire kuna mamba pamba ezala raté. Alors Maman Marie-Jeanne na tonton Gesho. Na ebite bandeko so déjà bokoti chez Bellard TV, so déjà bokoti soki bolanda film o ezoleka kuna na ebite. Alors film mo rezoleka na Belleville TV karande boyebi kuna eza source ya ba conseil, source penza esika po batu bazwara ba conseil ya malonga. Film ezoleka totaki kotala déjà 3 artistes capillaires. Donc artiste capillaire totali épisode 3 déjà. Maman si a côté ça qui épisode 3. Alors famille Libota toza na besoin ba partage. Famille Libota bo partager. Épisode 1 ils a déjà na 128K, épisode 2 ils a na 77K et puis épisode 3 ils a na 55K. Alors toza vraiment na poussa maximum ba partage, donc bo partager pour que ba vidéo na biso ekende talema kaka ndenge ezalaka. Pourquoi topona ko soutenir Belleville tolobelango nanu avant tokota vraiment na likambu ya Gesho na Maman Marie-Jeanne. Pona nini topona kozala ba famille Libota, pona nini topona ko soutenir Belleville Kandi, pona nini topona vraiment kozala famille Libota ya sûr. Alors bato bele ba ebarate, bato bele ba kanisaka tosala ngo kaka, tikaka tosala, tikaka tolanda bilanda landa, tokenda bikenda. La famille balobara mbisi alandaka esika mai etiolaka.
balobaka muto aza bien éduqué akendeke esika baconseil ya malamu ezali. Na bandeli muto aza bien éduqué alandaka esika epai wapi o baconseil ya malamu ezali. Alandaka esika epai wapi o baconseil ya malamu ezopesama. Premièrement ngai moyena loba ya bato mususu eza te na lobaka oyanga. Premièrement ngai na pona kozala famille libota parce que Belle-Vie ye moko d'abord a se respectaka. Ye moko d'abord azalaka na bamakambo ezanga zanga tina te. Ye moko d'abord aza poli, aza sage. Amemaka babiloko ya malamu na réseaux sociaux. Amemaka ba filme oyo ya malamu. Apesaka ba filme oyo eza ba vie ba histoire oyo elekaka na ba vie ya batu. Batu tout o bazala asalaka recrutement ya batu apa mpamba te. Belle-Vie a recrutaka batu ya malamu. Azo reflecte image ya mado, image ya malamu. Donc eloko moko ya mabe chez Bellard TV ezalaka te. Eloko moko ya mabe chez Bellard Production ezalaka te. Eloko moko ya mabe eza te. Belle-Vie ngana benga ye aza number 1. Naloba yango Belle-Vie aza number 1. Pourquoi naloba Belle-Vie aza number 1? Parce que to mona na YouTube, to mona mutu to comparer na Belle-Vie na ba histoire, na ba film, na scénario azate. Preuve ane que ba chaîne na ba comédien, chaîne na Belle-Vie quand to yebi eza na ba abonné ebele, etale maka ebele. Par rapport à la chaîne Moussou. Pourquoi est-ce que par rapport à la chaîne Moussou? Parce que Belle-Vie a comme un film ya malam. Belle-Vie a comme un film ya malam. Nalandaka Belle-Vie na pona kozala famille libota na tina na lobarango na longwa famille libota na kende wa pesi yebana na pona kozala famille libota na tina parce que makambutu o eleka kuna esepelisanga en fait. Et c'est Pélisanga. La famille film na biso le kana Bellard TV film oyo eza déjà matata. Film o nazo ebisa bino eza déjà matata. Eza penza opesi mbwa boyi. Opesi mbwa boyi. Artiste capillaire tomoni biso nyonso eza Dacosta. Kande balobaka na mukili oyo basungaka mutu ya ofele te. Effectivement na mukili ya tata nzambe oyo tozali mutu moko ta obima kaka bo abimi alali alamuki aye kosunga oyo ya ofele. Basungaka mutu ofele te. Na monda lelo bandeko nanga basungaka na bango mutu ofele te. Basunga muto felete muto akobima penza boye ayena ena motema malamu ya kosunga yo mais tellement basunga ka muto felete suka il faut kaka senga we loko to mona ngo même na ba jeune fille wa ke koluka ba misala na ba entreprise po ba pesa e musala il faut bimina o ya bimina directeur général abimina o na sima nango ba pesi e musala. Dacosta zaki na e simple coiffeur abandeye kokata suki akutani na papa moko na kombo ya papa Serge directement via Dacosta échangeaki. Boyebi pourquoi papa Serge a préféré ki Dacosta pour aluka ki asolana Dacosta ye baba étude faite au Dacosta sala. Papa Serge amoni ke Dacosta atangi ba classe minene soki alobi mwana na ye Davina azala na Dacosta. Davina ko avancé. Sora lobi mwana na ye azala na Dacosta. Davina ozala bien. Papa Serge a pensé que Dacosta ana mwasi, a pensé que Dacosta ana mwana. Peut-être Dacosta monaki lokola papa Serge azali sungi munene oya bimeli e po sunga e. E musu Dacosta monaki lokola papa Serge azali sungi
aza papa oyo abimeli ye po alongola ye peut-être na pasi. Mais lelo papa Serge alobi na Da Costa, il faut donc avec obligation, il faut abala mwana na ye. Yango bomoni na utiliser terme oyo na mondi na biso basungaka mutu ya ofele te. Bato basungaka mutu ya ofele ba mukie. Po mutu asunga yo ya ofele kabwe si 100% to ata na 10%. Alors théâtre wana ebandi déjà mabe. Théâtre wana ebandi déjà na ba révélation moko, ebandi déjà et déjà mabe. Ça montre que eozala show. Tozana on a 3e épisode. Parfois moninga parfois ba film maman na loba ba film mabe la parfois ezala otale premier épisode, 2e épisode, 3e épisode comme et comme kota goût, 5e, 6e mais o ebandi na ebandeli. Film oyo eza matata. Koto na lupango wa famille, toi na Marie-Jeanne, toi na Maman Moseka, toza na Omar, toza na Gesho. Omar azaki na mwasi na ye Mosantu directement na Omar bakabwani, Omar aye kozwa Belle-Vie. Est-ce que Belle-Vie aye na famille wana po na délivrance ya famille wana te? Est-ce que koya ya Belle-Vie na famille wana eza po na délivrance ya libota wana te? Po biso tout omoni parti o Marie-Jeanne na Gesho babimaki na toilette. Gesho aza mama et aza mwana ya Marie-Jeanne. Marie-Jeanne na Gesho baza na kindoki to babimaka ensemble. Donc pour vous faire voir que film oyo eza na ba équation ebele. Film ya lelo eza na ba équation ebele. Donc ba question mark eza ebele. Ba point d'interrogation eza ebele na film oyo. Est-ce que Linda autiki la Davina libala na ye? Koto tomoni Omar Kabongo aboyi Martini Mosantu po aya kobala Belle-Vie. Est-ce que Mosantu autika libala na facilité? Ba film abela ezaka toujours éducatif. Lelo bata théâtre ba fan, ba communicateur, toyaka ofingaka, muto boyebite, muto bomonate, mais à cause ya rando moko quelconque. Boyaka ofinga bela. Belle-Vie travaillaka dur, eh. Belle-Vie travaille dur. Belle-Vie azo sala mieux. Na sepela ki na maloba ya communicateur moko ya sila, autako loba dernièrement, bazaki na barando na bango, alobi, ngana kobeba na intelité po na sila na Belle-Vie. Eza choix na ye, ya pona kozala Abakuk, ye koto aponi kozala famille libota. Rando ane yaka pourquoi? Eyaki parce que Mami de la Chine, qui est Karine Mokonzi, atakaki sila, lobaki pona sila. Alors, ba fanatique ya sila, ba Abakuk, bake kokoma na ba commentaire ya ba communicateur na bango pona lobake, bazo take sila, bozo lobate, bazo take sila bovandi, bazo take sila bokangi minoko, bozo lobate, bozo banga Mame de la Chine. Na sepela ki na réponse à ndeko wana ya communicateur. Na sepela ki na réponse na ye. Ndeko wana aye alobi ye akoki jamais kobebana na ndeko na ye pona sila na Belle-Vie. Aye koloba tangu bango bafingaka Belle-Vie. Ndeko wana finga bango te. Ale tangu ndeko wana ye koloba na sila yake kofinga ndeko wana. En tout cas, place nazalaki, nasekaki, hein? Nasekaki penza esekisaki nga. La famille. Naloba ango, bomoni ba comédien. Foza motema mabe. Mutu lokwa Belle-Vie. Foza motema mabe. Po ina Belle-Vie.
po inana makambo Bellevue osala. Po ina Bellevue, po inana makambo Bellevue osala. Foza mutema mabe. La famille, makambo ya Michou eye na réseaux sociaux esali si la pasi. Mais si la obimate po ya oloba likambo esali pasi. Baba Cook bazaki ba première. Ya ofinga Bellevue na bana na ye. Ya ofinga bana Bellevue bankubuka. Ya ofinga bana Bellevue ba lokolo kilo bazwaka te. Ya bibisa nyonso o Baba Cook bafinga bana ya Bellevue. Est-ce que après ba vidéo ya mutax ya Michou ba o continue ko finga bana ya baninga to ba omona ke non mukile komeli bango kilo ba o continue ko finga baninga to mukile komela bango kilo batu balobaka lelo sila bokolaka bandumba sila tekaka bango sila salaka boye bamambwana ebima avant ebima penza avant makambo ya ba mutaxi ya Michou ebima ba makambo wana déjà ebimaka na réseaux sociaux déjà ezalaki déjà na réseaux sociaux avant kutu avant ba makambo penza ya nani ebima ya Michou ebima mambo wana déjà lekaka na réseaux sociaux sikoyo après makambo oyo après ba vidéo ya Michou après bo continuer ko finga bana ya Bellevue to boko stopper nanu mukie balinda bazala sali balinda bafingama balinda baleka batia bango na etumbelo bafinga mais bato bofinga balokolo kilo na préféré na linga balokolo kilo mais baobate la dignité na bango ke na vanda na esika désordre eza na vanda na esika moko désordre ya makasi eza na préféré Bellevue bafi ya Bellevue bami lakisaka te bafi ya Bellevue bazalaka te ke bami mona yenda zana ba bien yenda tiaka perike yenda la bafi ya Bellevue bami lakisaka te SB matala do matala neza makasi na SB matala ne bandi na sila ti ekiti na ba Michou SB se matalana sila ye moko aloba yango ya linga ba vanité na ye ya linga kolata ya lingi ba bijou sila ye mo aloba yango avanga na ya oloba yango sila ye mo aloba yango alors tangu matalana eza ekita na bano ya mikie ekita na bana théâtre sko bana na tango boya atambola na bajipa minene aotambo na bajipi mwa minene ya likolo afutela bandako ya $3000 Michou asalaka wapi o afutela bandako ba $3000 atambo na bajipi afutela sila babia poto afutela sila bia business class bakei bazongi asala maboke pasila an entreprise te ana business moko te. Alors si je vois bamakamyo sezo leka na réseaux sociaux e baksanga affection na bolingo e pa bana nyonso ya Belard e baksanga tala bana moko bana Bellevue TV bana moko mitu esale bana moko mitu esala bana moko penza mitu e osala botala ba vidéo o bauti ko sala botala vidéo o bauti ko sala à l'occasion ya 8e année ya anniversaire à Bellevue tala ba question ya Kenny tala ba question ya Kenny o tala ba poser bana ba question otala bazo poser bana ba question ba poser ba question bo mona ke oui bano bazo répondre
mitu eosala. Mitu ezo omona pena ke oui mitu eosala. Naloba ngo na live nanga bano baoya théâtre baoya ka théâtre te pour bakoma kolakisa biso ba mibali o bazwaka bakoma kolakisa biso ke bango nde bana ngo bango nde bana bozwi non o biso to na ngo besoin ya batala babimisa batala na bango to mona. Bravo na Bellevue, bravo. Bana Bellevue ba s'exprimera très bien. Baoloba français bien, baoloba anglais bien, bazo défendre Bellevue partout banana ba okende. Banana partout bazo kende, ba o défendre Bellevue. Anglais vanda, français vanda. Éducation posée. Baza na agitation pro maxité. Baza très posé, très poli. Et puis nango communicateur moka baba kuku bana famille bota ba très poli kota ko jouer coup de kolobate. Mais likambo mishu ye awa toloba te to pesa conseil toza batu mabe totika mishu totika sila na bana na ye biso pe totiki sila na bana ne to simbi sila na bana ne te totiki sila na bana ne mais à lire makambo ezo kendela bande konanga lelo te lobite toza kakawa. A lire makambo ezo kendela lelo te lobite lobi okuna pete to biso toza na beaucoup de patience toza kaka tozela tomona félicitations mama Bellevue. 8 ans ya humiliation, 8 ans ya mafinga, 8 ans ya ba accusation. Mais au moins, osa ko avancer. 8 ans ya ba problème, ba finga koto mabe, ba loba koto mabe, mais au moins, osa ko avancer mama. Ba finga ba loba wakuna te, osa ko avancer. Okende dans les bons. Makambu nyoso sava makobaloba makambu tout ok. Okende bien. Bana ba très poli, bana moko ba yo kaka, bana mo ba yo kaka conseil, bana moko malamu, bana moko ba vanda. Donc nyoso bien. Famille bota babalaka, combien de mariages aux familles bota basi babal ici? Tokota na SB kunezaka kolakisaka babolumbu koto baplibiaki muto boye likolo mutuka likolo ba apparaître pour nini sila ye moko memi bango déjà na vie wana ke mwasi faut kolata il faut muto apparaître ami monana il faut muto lata angela bijou sac vanité donc faut muto lakisa ba vanité na bango eza vidéo o ye moko sila sala a memela bango déjà bongo parce que tellement memeli bango bongo bana droit ya osala nyonso o balingi po baluka mbongo basomba babiloko moko boye ya luxe bamene bavi moko ya luxe. Mais Bellevue kotoyo aote ya bana na ye musala avant tout d'abord musala liboso. Bellevue azote ya na bana na ye musala o bino botia liboso na vie na bino eza na musala do bino botia na musala liboso le reste e oya siba. C'est ça o Bellevue ate ya bana na ye ate ya bango na musala le reste ko ya siba. Ate ya bango na biki na fei yeba ko simba biki na fei yeba ko koma film yeba ko sala casting le reste ko ya après battant et oya. Voilà. Éducatrice ya masse de Bellevue. Tobo ici la te. Ana batala na ye. Mais ye moko abo. Si la ye moko azo boma SB. Tolo ba vérité. Azo mema bana. Lolenga azo meme la bana na ye wana kitoko te. Rigueur na SB ezate. Tala neti lelo affaire à Michou. Punition ezate. Ba opesa Michou punition te parce que oh Michou asali c'est sa vie privée.
banani babimisi yango vie privée babacook tellement si lazolanda mingi o bacommunicateur tala Bellevie alanda bacommunicateur te bomoni Bellevie alanda bacommunicateur te bokolo bapela likambo ya boya yango Bellevie alanda bacommunicateur te Bellevie alanda te okosala analyse no mo boye mais soki kaka mwa babordire eza ebele so bayoki yango famille bota baobenga o mpenza non mama abi video o elongwa Bellevie bacommunicateur baimposaka ye te me ye nde imposaka aza mama nayebi te naloba ndenge nini bana tu oyo baoleka chez Bellevie baolanda lokolo ya mama na bango oui bazosintegre na okoma bazosintegre oyo aza mposa ayeba mosala ayeba kokoma ayeba bacasting bazoyeba te gaye wana tokoma moni aire nyonso naka ye na biki mama azoforme mama malongi metala bana ya mama malongi ete ya bacomédien boti komema sila ka boye na bulu yeke na vuluba boti kotia sila na erreur po bino baofuta bino mishu akomi na TikTok mishu azofuta na TikTok mishu bachroniqueur na bango tu balembongo ne o mutu kako olobelaka mishu pa afuti yo olobelaka mishu pa alesi yo mishu azobamba mbongo mishu azobamba batu na ye mbongo. Pourquoi? Parce que balongo la sujet na ya bolumbu babetango kara balobango lisusu te ato pesi batu 10 000 50 000 naloba matière éthique à la éternellement te matière à réseaux sociaux si la rana ato bambi batu mbongo ebele lelo matière ici li balongo na réseaux sociaux est-ce que bolumbu efasami na ba téléphone à batu na site o bolumbu ekota ndenge ekoti bongo est-ce que longwe est-ce que quoi efasami na ba téléphone na batu lelo ba gabi ba yo beta tolo bofingi ye meye ba marché mati ba marché sali bato ba te kakao ba komisa mais si la vandi kimia mais groupe na ende eke na sango ya mabe po si kenda sango ya mabe botika biso toza na famille bota ya botika biso to linga Bellevie kuna au moins na toyoka ba bêtise te kuna au moins toyoka ka ba idée ya malamu makambo malamu alors botika biso chez Bellevie TV. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino zouate kandate koyo finga ngana ba commentaire te, c'est normal. Alors zouate kandate, merci beaucoup. C'est Zambala liboso kotina Ursule Botelwa TV, au s'abonner, commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp et partager na Messenger. Na linga ba partage na bino kande na loba en tout cas tango zolanda biso papa mama esika nyonso zali meka kotela biso j'aime kokena ba j'aime na biso te aimer vidéo et ozala malamu mingi. Encore une fois félicitations na équipe Mobimba ya Bellar TV. 8 ans ça s'est fait donc tozo la remise à ba trophée avec donc, tozana esengo avec joie, toujours la remise, ya ba trophée. Nzamba lola pambola bino, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, tokutani, à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé, à zongite, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Baangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.